congodialogue.com congodialogue.com Premier ministre et tout discipliné. Lelo ezalaki mokolo ya ouverture to fungola nzela ya baaktivité nyonso oyo tokosala ngo mpona anniversaire ya rassemblement. Ndenge tolobaka rassemblement eza mibale nde ezalaka moko. Toyokana rassemblement eza boni président Sensa aza wapi? Premier ministre aza wapi? Lokola badala koloba era kala na papa maréchal eza kaka moko, rassemblement moko, premier ministre moko, président Sensa moko. Voilà. Lelo comme eza mukolo tofungoli baaktivité mardi tokozala awa na FONUS na bato ya presse po toza na réunion na président ya Sensa. Na réunion wana nde tokopublie sikoyo baaktivité nyonso oyo tokosala. Conférence ekozala tokosala mesi ya kafu na mesi wana ezali mpona kopesa Nzambe merci na ndenge premier ministre na biso abandi mosala apesi lelo na bitumbo monaki mboka o no budget eza te eloko te asemboli wana azobunda akotisi biso séminaire no asali makambo ya minene. Tango toza kosala meeting toza koloba président Etienne Tshisekedi visionnaire. Tango tokomi na cheval aluboli mwana mboka Bruno Chibala alobi yonde okokamba masolo yonde porte parole. Tala pe lelo toki à gauche à droite premier ministre yewa na yango inane lelo ekoki tobandi baaktivité oyo ezopesa ye courage mosala mpe kende liboso ndenge président Sensa alobi mpo aremplir 3 priorités oyo bapesi ye na kati ya masolo. Tokendaka Jemval tosala unité ya opposition mpo na togere mboka to avancer yango wana mpe tosali unité. Tokoti na kati ya gouvernement union nationale ye moto azokamba gouvernement union nationale. Eza lokola lelo Léopard azobeta na ngambo wana eza sélection bajoueur ya vita baye
ba joueur à Renaissance baye, Deringa ye, Mazembe baye, tosangani. Na kati équipe wana, motazo Kambango ye wana. Gouvernement union nationale. Na mokonzi ya mboka, président République du Congo. Tala ndenge tozo kende yango wana. Donc cela il veut dire que lelo après sélection équipe, okopekisa joueur ya Vita, élection azonge pa na yete. Okopekisa joueur à Dering, élection azonge pa na yete. Mais awa toke kuna na intérêt ya mboka, tosangani po na sélection, bon mona mboka, ah non, ba réunion mosuna mona bi premier za la babwe. Mayele ya niveau wana. Kana. Premier. Oh ezali décret de libération te. Oh to bandité, mais to lobine makamwa mayele. Soka zo sangisa synthèse. Alambi yango lobby de ba ministre na bia yoka biso. Du progrès. Et c'est pour dire que ada juriste. Lokola papa na ye Etienne. Voilà. Yama zona na lokola. S'il vous plaît, président à 500, président Nabiso, président Joseph Olengankoy, à lobby, la présidente Guillaume Malouba pour Sembola l'activité. Alors, on continue le meeting et moulay. Mardi, biso na ba journaliste ozala, to kopé sabino programme, mo coloni to ozala na messe, place ni to kozala ba conférence, to kosuki sandenge nini, soki kozala pe akondima. Toya na place historique au papa betaka meeting ya waliboso parce que bato bazolo baloko bazobunga histoire awa na ngambo awa ne histoire esika président betaka meeting awa liboso akono bato bazobosa na histoire moto azalaki kopesa président parole po aloba awa na meeting ezalaki nani na bien te na nakotaka prison. Bon. Alors, quand on sali événement le 19, nani bazako lukabaka ngaye numéro 1 na biso banso. Joseph Olengankoy. Alors, lelo bato bakomi kobosa na histoire. Faut rappeler la bango muke po baye bakandenge histoire ezali. Alors botika bakolo histoire Zambe logo la pesi atia maboko tome makobe biso komi siko ata bazo loba biso premier lobby même bazo crier musala biso kaka to la kisake bana Tshisekedi bayebi ko sala musala yango tozoya na parlement beti musala koto ozira makamwa sensa et si la président na biso yowana asimba bongo makambo ekende liboso. Donc nakanisi po na biso mardi on sera avec la presse pour tout Sabino, l'activité nyonso autosala pour na makambo Italie, la cérémonie et anniversaire et biso pour na makambo rassemblement. congodialogue.com congodialogue.com